Esanga etonenga imotema donc kololo ya koyeba ke bino nyonso batu bolingaka FM télévision bozali wana pona Rolanda émission oyo émission spéciale ya SOS ya sinistré bandeko na biso o bazali koganga soki na lobaka esanga etonenga imotema parce que nakutani na bino boyeba situation oyo bandeko na biso ba Congo mani lokola kasi ezali esengote logiquement ezali esengote na makambo otorio ka bandeko na ngai boza pete bolanda émission otina suka bino bato ya motema malamu tozali kobela yoka ka congolais muto osunga ndeko na congolais muto te place mususu te akosunga esoki ndeko na abeleli yeba kiazali na likambu nambi bandeko na ngai bandeko bauti bisika yike o ngai na boyina présenter bango moko fuba se présenter baloba bauti wapi pe iloko nini ba ko sala awa na plateau na biso ya FM télévision mais na yebisi bino ke atana loba ke esengo na debi esengo ezaliti nakei ko sona bandeko na ngai mbote bandeko mbote to bandina ndeko na biso alati chemise ya papa na biso Fachi Beton oyo to pese déjà mandat elamu mandat mi bale elamu ndeko kombo nani kombo ngai évangéliste grâce bobakwa évangéliste grâce bobakwa ouais tous les cas tous ces prétos on ba kombo et bongo to kota mama na likambo to na deuxième ndeko na biso ndeko bonjour kombo nani kombo nanga mascotte mbanda ndeko mascotte pesa micro kuna na pa ndeko na ngai susu kombo nani bonjour oui bonjour kombo nanga ezali Sapu Mwembo. Merci beaucoup ndeko Sapu Mwembo toye awa ndeko kombo nani pe bonjour ndeko ngakombo nanga Dali ndeko Dali voilà toke pe na bandeko na biso bana sima et bongo tokota na mama na likambo ezali ndeko azu micro ndeko bonjour kombo nanga Yano Rodrigue. Merci beaucoup ndeko Yano Rodrigue toye awa ndeko bonjour kombo nani kombo nanga Thomas Kasongo. Voilà, merci ndeko Thomas Kasongo. Toye ndeko mutazwaki micro kuna kombo. Bonjour. Kombo nanga Rémi. Ndeko la Rémi. Toye awa ndeko na biso ya suka kombo nani pe bonjour. Kombo nanga Mongolo Louis. Merci beaucoup ndeko Mongolo Louis. Nasi bandeko na bandaku tozi ba kombo ya bandeko na biso nyonso tozongi pa ya évangéliste grâce évangéliste. Tomoni boye awa bozo presque nombre ya 8 personnes boye kota la biso na FM télévision malgré tout na flash qui déjà boye na sango ya mawa sango yango précisément ezalini bien sûr oui to pesina no merci na baoba ya mbibiso na kati ya etando ikeoyo pe to pesina no merci na chef de l'état Fachi Beton wana charge na biso ya mboka mobimba en tout cas to na kati ya sika oyo toina sango ya esengote toina sango ya mawa sango oyo etungisi biso mingi vraiment mingi temulai oyo mabota lelo mabota ebele ekabwani mabota bato lelo bakufi ebele na kati ya Kingabwa biso toza vraiment banatif ya Kingabwa biso banatif ya Kingabwa sika oyo excellence Koko Mulumba azwami pe tozolobela loko oyo déranger biso mingi ezali kamo ya mpela olobi mabota ekabwani bato bakufi bato bakabwani voilà c'est vrai tokei okoti susu le kamo ya mpela to décortiquer yango ensemble na bino ngai nte mutu na loba bino moko ndebo expliquer mama na likambo to loba keza nini tokei ndeko mama na likambo na biso to lobela ki to yokoloba likambo ya mpela ndenge ezwaki biso ndenge ba famille ekabwani ndenge mabota mpela te préciser ba inondation voilà presque partout donc place à vendre ezate eza scandale ezali donc ba famille lelo bato baza éparpillé ndeto ko la biso moko to kokite donc biso moko vraiment to kokate to éviter qu'est-ce qu'il faut voilà to ko lele pa na bino to kendena no malembe likambo ya mpela oyo bino bozo kolela inondation to benga ngo na lopoto et bandi bino depuis quand ça fait combien de temps oyo bozo vivre na yango bon bambula leki déjà belé hein bambula oui bambula leki belé likambo ya mpela wana Kingabwa bolobi bouti na Kingabwa tozwana no ba précision ya place hein Kingabwa mpela oyo ezoko parce que to so to koti Kingabwa nyoso te ba kimi hein il y a une partie à Kingabwa pe bandeko bazali bazo vivre oyo bino bato bozali kolela mpela mabota e kaboni bato bakufi précisément wapi quartier Yaoundé
précisément la quartier Yaoundé. Quartier moko. Quartier Yaoundé, quartier Ndanou, Grand Monde. Donc moi ba quartier belé. Moi ba quartier belé. Bazali collé lampela. Batu bazali collé la ba inondation un peu là. Olobi sali ba ané belé. Oui. Mais on dirait cette fois-ci ezali sous makasi pour olobi ba ané l'équito kaki boza bosi bande ko se mobiliser boité, boande collé la boité, siko boleli sous makasi, siko eza problème penda et comme na niveau nini parce que il y a tout on dirait comme moi makasi. Da tout et l'équiko to koleka par rapport au ndenge yaka. Il y a quand même moi place au vendre des alliés mais cette fois-ci place exacte. Place exacte, bah tu vas comment vendre à terrain, nasé à Mboula, nasé à Moi, donc place exacte cette fois-ci est débordée. Bah tu bakimi bandaku. Bah tu bakimi bandaku. Olubaki bakaya badei badese zali badese bakufi bana bakufi ba parents bakufi ma ekoti donc scandale. Est-ce que déjà baka oyo ya badese eza enregistré boyebi nombre de personnes au bakufi? Oui, bien sûr na ba famille bazali. Na ba famille bazali neti tozana bango pe aba précisément. Bozana neto zawa. Oui, tozana ba perdre batu na bango. Oui, tozana bango. Bo pesa ngamoko a perdre ndeko na ebo. Neti ndeko na biso boye a hauteur ko perdre famille. Pesa ngai na micro, elenga ipesa e micro. Pesa e micro. Jote ndeko. O pesa biso su kombo nani olobaki? Ndeko la Rémi, yo zali moko ya ba victime oyo ba perdre bandeko na bango. Expliquez biso nanu o perdre nani pesa la ki ndenge nini? Tovalaki na kati ya ndako tofaze tomonite ni jama kasi ndeko wa tovalaki na kati ya ndako tovalaki OK tokomonite mbula mege betaki tobalaki mbula wana eka mbula mais tomoni moi bayina kobeta na se na pete na biloko na moi na pete na moi na moi na pete na papalaki na biso na nazoma eza boye nazoma eloko ya koloba eza te le même jour bamingi bakimai na se nazoma bisanga monaka nga nazalaka azali likolo yango moni namingi eloko kolobaki na bite na kuna koleka na direction mpona pesela te na mbela moko boye kote bayiki bazali bayeko mpe te moto wana kote azali na kindobwa poshwa asala te asali tona emoniki eloko asala te. Merci Ndekola, on a moni nazomona déjà na senti et tikela kaka micro nazomona déjà passé aux ana ngona mutema mutu akufa ke lobi deux personnes bakufi on dirait na famille moi na papa leki bakufi voilà bakundi bango déjà to bon ndeko to fandi na bango batali kaka boy moi zate moi komola sala ki po mutu akende na ko kundama on est na côté. Bah, c'est pour nous que nous pouvons connaître deux personnes. Moi, je connais ça. Pour ok, merci beaucoup Ndeko Lao Rémi. Bandeko quand même s'organiser qui va lier deux personnes. Tozongi et pas Ndeko Awa. Bandeko mususu pe bakufi oyo déjà bokundi to mususu nan beaucoup. Oui, tokundi mususu tokundi peut-être parce que makoki ezate. Ok. Donc bakoki toza pena na difficulté ya kokunda batunyo sombala moko. To lansaki même simbela na fondation Maloa. To lansaki mbela po baya ba sunga biso po biso moto kokite. Voilà. Toko koma pe place wana pesa langa ndeko micro. Pesa ndeko micro ndeko rappeler encore combo. Ngakomona nga Dali. Voilà, ndeko Dali. Situation oyo ba papa, ba maman na Kingabwa bazo vivre na ngona minito. Et mais qu'un peu expliquer biso yo mutozana bango bandeko ba otalo na bandaku. Comment eza ndenge nini? Na raisonner belé. Vraiment. Belé ma passe na motema yema. Vraiment. Na monde ndongo bendi souffle. Passe na motema. Ngamorona no camarade o ya ngai mwana na ye akufaki na ndenge zalaka mama na papa balali talaka ba famille ngwana po mwana azamu kebiso mingi na coutume tolinga kolala toujours na bana po yo ebika. Non, il faut protéger l'enfant, il faut protéger. Mwana abaluki akwei na mai. Bango ba eba kite ke mai c'est voilà. Zopongi papa lali mama lali. Mai ekoti zo osali mbetu mai ezoya kaka. Omatisi mbetu
tokomi ko tuta tina tol mbeto bango balaleli wana ezali mbeto yo normalité matisi yango bakokima mai bamabai ekomi cher mais mayo eye ematiti na niveau ya likolo ya mbeto tina likolo ya mbeto komi to toli boyo ozo tuta toli zomtalali mbeto en étage na ndenge akopeseli yana voilà mwana koyi papa ayebite mama ayebite na tongoka na ndenge ezalaka basutuka boye zwa mutu mwana suka akufi amataka likolo donc bango basutuki bamoni mwana bandeko na biso na bandako situation ça tellement compliqué et pas bandeko na biso ba sinistre bandeko na biso bazo vivre donc yo mutu oza na ndako beta tour kende kingabwa kende na quartier Ndanu kende na quartier Yaoundé kende na quartier Mbamu kende ba quartier na nyoso ba Gramond beta na nutour beta tu pardon na sengo na ngai beta tour baya boya bokende komona ndenge bandeko bazo vivre basengi ebelete oza na 500 francs oza na 1000 francs oza na ti elamba ya kolata oza na sapato oza na eloko ya kolia kende kotala bandeko naza na plateau mais kanina bimsama ya miso tozongi epa ya to hypocrisie pesa nga papa kuna na suka micro pesa nga papa na suka micro mbote ndeko mbote fami na moni oboye na troupe awa situation oyo bozo vivre nango ya mai oyo ya inondation est-ce que yo pozali parmi ba victime wana bon ngai naza victime teme ba collègue belé baza ba victime OK na ba relation belé nde baza ba victime OK na ba victime wana biso surtout toza na pasi tout à fait parce que ça c'est ngoté ba papa ba kufi ba mususu ba corps et même ils ont disparu vraiment eza pasi mingi siko yo mutu ozofanda na bango yo zali victime te mais ozofanda na ba victime moral na bango na nozomona ndenge nini na minute oyo bon moral na bango vraiment eza bien te po ba mususu c'est que bakomi kolala kokopana biso ba mususu bakomi kolala na bekole ba mususu kolala na beglise ba mususu kolala na libanda et puis situation ya malano vraiment eza te bazwaki na école mo j'ai oublié le nom bakazaki mo ba quelque ba sinistré donc c'était quel école un terrain sango bakazaki qui ba sinistré musu place wana mais baleki belé OK donc jusqu'à maintenant souffrance ça makasi malgré moi yango comme ko benda mais non pena bato bazongi pena ko zonga te ils ont perdu ba bien ndako bato ba kufi ba disparaître blog no so ndako vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas si ezali makasi na mutema. Depuis situation où Salami na zongi pas ndeko na ngai ya portrait depuis situation Salami est-ce qu'il y a déjà au pe mbato mutema malamu ndenge toujours obele la baye kotala bino quand même. Oui, bien sûr, bazanga kate na kata mboka batamutema mabazanga kate. Dans batama bazanga kate to monaki excellent Jekoko Mulumba soso ya mboka. Il était toujours présent avec nous avec Nabiso Asari ensemble Nabiso appareil to comme on a sous fondation Malua. Voilà, on a rappelé bino na nzela pia fondation Malua yango to yambi bino lelo awa. Pe fondation Malua ezoko bunda pona ba congolais batala ska parce que ezaka ka président de la République te biso nyonso. Ezaka ekoleli bandeko na biso nyonso futo tala kawana na cadre ya na compte ya fondation Malua don nzela na ye aujourd'hui bazoko belela mbela. To molaki na nzela na ye ba yaki moko peta molaki pena boko meste. OK. Donc à part bango to moni lisungi mususuté. Donc tout le monde était monté pour soutenir biso monté pour consoler biso babota tout console à part bango nanzambo toza na bango nanzambe boza na bango pesa nga papa awa micro mbote papa mbote bon situation ndenge bozo vivre nango boye mai balobi ekomi ko kende mais yo zo ko mona ndenge nini parce que ba mvula pe silité est-ce que malgré tout tama ekei bato moral na bango ba kozala kaka na plaisir ya ko vanda to ya ko vivre ndenge bozo vivre na surtout ko vanda na ba place wana ya koyoka na musiki za mwa pasi présence soza okomona inondation ya mai ndenge yaki impossible place mususu edindaka te me badindaki mai ezobenda me ekende nyonso te à la fois ezokende malembe mai eza nanu kaka en plus bavictime baza na baperde biloko na bango presque tout bazali na tente ya kodéplace bakotyango wapi parfois aza locataire soit aza bailleur aokende kofanda epa na nani mingi bafandi na balabala na terrain basango bazali
Donc, moyen pas. Moyen donc moyen ça. Bande ko ba perdre ba biloko na bango. Et belé tout. Nyonso ya ndako. Est-ce que parmi batu ba kufi mikolo pe bazali alobi papa leki à part papa leki mikolo mususu bazali? Ba koko, ba mama mikolo, ba tombi ba victime. Aokende wapi donc mai donc azapena mututi aokende wapi. Bakufi zonksa micro epa ya ndeko na ngai Mosena Nzambe bakufi na bakangami na courant peut-être parce que tout le monde a mai na courant et ça la mabe bakangami na courant bakufi bacholi ça quel genre ba liwa ba différentes sortes ba liwa yango bon toujours baka ba différentes sortes ba liwa belé hein inondation ba maman mukola ko ki mama était na si apongima ekoti dans la na choité akufi mususu pe courant. Donc fait mai mati makasi mai na courant écoute na raté no banda ko musueza na ba courant banda ka batol musueza wana courant singele kaka bu et tout ani mutakei donc batu pena ba kufi batu bazoko souffrir. Aujourd'hui président de la République Fachi Beton a autre chose deuxième mandat na o azali vraiment très catégorique qui a ko aider ba congolais azana pour ça aider ba congolais na mon bino bolati ba polonais bolati Bozango wapi? Bozango wapi na Bozanga Bozango nani? Bozango wapi? Biso tozali force du progrès. Oh, force du progrès. Bozali force du progrès. Oui. Mouvement Oyo président de la République Mokonza Mboka mwana Mboka Fachi Beton chela mutema. Oui. Oui. Bana kololo pa. Banani? Valeki ya Fachi. Mais Valeki ya Fachi Beton bozonyo koma boye vraiment. Mokonza somona makambo. Yango to pesi mbela na papa na biso, to pesi mbela na ya na biso. Atala libota ndenge zokufa. Atala peuple na ye parce que na kata ba inondation ya ba mai mbato bimi toke ko voter. Malgré si ko voter. Tozonga place wana ndeko. Mpela ebandi banda mpela o aturo yo o aturo tozoko lelo e bomi bato bebisi biloko bato. Ebandi avant décembre. Oui, avant décembre. Avant l'élection en octobre. Pele bandi na octobre. Oui. Octobre, novembre, décembre. Donc janvier, tout ça en janvier. Donc avant même la élection, vous savez qu'à peu près 2 mois, 3 mois déjà na pays. Vous vivre 3 mois vous vivre la 4 mois. Maintenant campagne électorale est acquis. Tout le bela, tout le monde va député. Tout le président de la République parce que tout ça Fachi Beton. Tant campagne est acquis, vous savez qu'il y a nini. Bon, nous avons obligé à côté bibembe, côté biloko baby, côté place rola les atebo sala qui en ndengeni. Le quoi tozaki na souci mo konzambo kana biso ale kabiso force de progrès to vanda kité. Donc obligé na to chaki ba boatu to kende tikuna nyoso na bakati kuna. Ba ndenge nini? Ba boatu zalaki to chaki ba boatu en place. Bo sali campagne na ba boatu. Sali campagne na ba boatu to zalaki wana. Pona mo konzamboka. Mutu o mai ndako neza na kati ya mai abongisi mo place moko likolo avandi mais boye ko ebisa yeke ne voter mo konzamboka. Toye ko ebisa ye bisolo ya mokonza mboka to ko obligé ko sala ngo parce que mutu muso azaki te to yaka biso photo sala yango biso neba baleki na ye to force progrès to telema ki wana to sala musala malgré tout bozaki na ba problème wana bo soutenir mokonza mboka bo amour nini ni eloko nini bande ko tinda bino bo sala bongo so lingi mo sa tavana na bibo ata na se mbolo kila ne pa vana na bibo non bolingo pour ça muta sala o mutakana kite non le quoi to sana bolingo mokonza mboka na biso Fachi Beton charge à Congo zako obligé bolingo ande possible tout ça o senga tout ça malgré mai malgré inondation mais le quoi bolingo leki mingi to obligé photo bimisengo bayebaka mutalinga kona misala bayebaka mutalinga kaena misala kingabwa ba vota ki pe mokonzi parmi ba place e voter ki pe mokonzi mboka massivement malgré tout ba situation ya mai bolo ba moi liloba moko pona ye mokonzi mboka malgré tout tozokende muke na kobele mana suka émission na biso mais mokonzi mboka asali belé et nano asalité bino bosali belé pona eto ba vérité nano asalité bolo ba mokonzi mboka nano asalité pona bino pona ba sinistre pona bino ba kala bino ba sinistre tozui pasi na mai ndenge koti mokonzi mboka ta la citation na biso zana ba famille belé donc tu toye boye to futi le côté mais tu ko lele pa na bino bo pesi biso isika donc mokonza mboka na fondation Malou et lobaki yango lobaki to pesa bino isika oui bien sûr donc to ko beta ta fondation maboko ko beta ta maboko fondation Malou a toujours charge donc azaki na biso
malgré mai malgré bandimi ko matana babwa tu ko ya ko kota basiko ko batumsu ba kota te on a président Malou oui yemo kan personne na beaucoup mais c'est parce que kota ba place batumsu ba ba banga ba ya koti y compris na excellence vice-gouverneur chez Kokomba banga Instagram ngacha mamba limetenga so boye samukino donc c'est un peu ça to continue ba mokonza mboka tala abwa kapé misu na ye na quartier Yaoundé na Kingabwa précisément et ce que ce soit mboka zali ache maboko acha fondation Malou maboko neti na minito soki balobi baya na aide baya baluka solution neti bino batu bozawana boyebi makambo ndenge ezokende aide nini précisément au boza nango besoin ba nécessité au bibi ke soki eloko eye population ko sepila soki o toza nango posa en plus pe pona ko luka solution na likambo il faut basala bo solution ni to ko luka bon neti solution na minute oyo mutazo kabelo ko ba obligé ka été il faut kaka pesanga 300 donc oyo bango bakanisi ko mokonza mboka ezoleka na bilili ngazomona oya kanisi pona libote ne soka ina oza mabite to ko yamba yango to ko kaba pena bande ko mususu pona ba situation mai oesi la ba ko lutter contre yango ndenge parce que ceux qui lelo ba zubino peut-être ba pesibino bilamba ba pesibino mabilo nyonso ba aider bino mais lobby peut-être mai kozonga ko lutter contre mai ba ko lutter yango contre mai il faut ko banana mutu ya ngwele na diki faut ko banana ko kangana na diki canalisation mai ya minene faut sala manadiki pour ceux qui fleuve tondi et balé tondi ngwele tondi ndesa ka et débordé le fleuve peut goûter Dinda donc ceux qui fleuve tondi la cité du fleuve Dinda oui cité du fleuve c'est ko Dinda mais batumsu baloba ki construction à cité du fleuve peut-être yangonde mutupe ezo causer ba problème bon ezakutu eza ndenge ba birme musu c'est bimati ezakutu nanu yangote OK ezana kutu kaka yangote fleuve eza ko tonda bato toza 0 mètre na fleuve tonuma wana kendo carrément bon to pesa par exemple ndeti na baramoto na camp force navale baza pemena libongo retour wana faut zongela bango ndenge mo pena biso no faut ba na source ta source ezali na diki il faut na kongwela ba canaliser tirer yango bien vraiment ba sali pena ata mire moko béton moko ya makasi ata ko maye mo déborder zate on a la population est en kimia est-ce que ba pêcheur ba olinga bon oui ba kolinga balinga te pourquoi général baboya d'accord lelo fondation Maloua ezali ko beta mela butu moya ko benga ba kongomani bana mboka ya Congo po ba ya ko sunga bandeko na bango oyo bazana ba ka ya ba problème ndenge bino bandeko na bango bona ba ka ya ba problème est-ce que ceux qui ba yé na fondation Maloua ba lobi biso yeyo to kimbela na bino to sunga bandeko na biso ya Kingabwa bako sunga bino bako mona bino ndenge nini bozali organiser bako kana Kingabwa ba pesi ba boaki pesi nani oazo le kapeta mona Kingabwa ta utagine masina malekeli nzila wana azubi loko comment bakoye bake yende sinistré yende boye tolobaka mwana nyonso endako ayebaka ndako na mongisi ketangaka no biso toza wana toza bien organisé organisation zali oui OK si on a lobby à 100% na kosi mais quand même à 90% 80% tozali donc vous allez mieux placé pour nous sala musala ndenge boza boye ba kwenyoso o ezali touché na inondation boza représenté awa partout tozali bino nyonso bouti na ba différents quartiers toza biso to kinga bo mbimba yango toza mona tamboli ngamo tamboli biso mote na zana cordon na ngaza wana cordon pesa cordon maloba cordon bando ye ozoloba mingi te zanini pasi charisme tonin to soni charisme te za pasi so mona na ko koloba te pasi zela ozoloba pasi 42 allô oui pasi so moniki na ko koloba te pasi to l'équipe na temps élection voire même tout check ba boatu koluka de toutes les façons que ma ponami qui na ndenge mo ya kimia malgré tout ba pasi zalaki elika ki na ndenge ya kimia to sepeli na do to sepeli
na fondation Maluwa nde na descente basalaki na bourgmestre na biso to sepelaki makasi malgré tout bapasi ezalaki to sepeli mais ezalaka mbala ya suka te mbala ya liboso pete botalaka bapasi place ezali fo ata ya miso ya pamba ata ya moke te mais ata ya miso ya pamba seki bozono de seki tozo comprendre kino te baninga pe baza na pasi bazoyoka kolela pe ya baninga na sepeli makasi sepeli na fondation Maluwa na descente na sepeli na mabourgmestre pasi kaka molobeli pasi ndeko na ngala moni azana bote botambula donc boza pe est-ce que yango pe ko la important aussi ceux qui bandeko ba mona na ba botambula ba pe sabino po botambo nango parce que ko vivre na katsa mai makolo pe et comment on a problème hein poto mutuka nini zo micro nini bote koma loka mutuka na biso côté kuna so bote zate makolo e komi chaque jour faut ba mafuta mbila donc so bote chaque jour pour nous ngolanda ko bimati na mokibo il faut les kakara na katsa mai il faut les kakara mai il faut za kana bote donc so que zate makolo nde to lati kiachi boko vendre to ko biso makolo mawa ba mama oyo baza mikolo bato ba 3e âge bazali kuna bazali ba mama mikolo baso vivre ndeni pesa ndeko na suki ye pesa ye à répondre ndeko zo micro voilà bonjour oh rappelez nga su kombo nani kombo na mongolo le mongolo boni bozo vivre na ba mama to benga ba mama koko ba mama ya 3e âge yo meka ko expliquer ngana ba mama na bazo vivre ndeni maman biso ba vivre bien te OK wa parce que mai ndenge komi boy maman aluka kende asomba talipa mo akoka te esenga kaka atinda biso bana tokende tosombela etango ya pe boy boa tukufuta 300 aller retour 600 francs donc pour la bima na boîte il faut 300 francs coco taper 300 600 francs ceux qui ont 1000 francs donc il fautlia 400 au bomba 600 francs de transport bandeko ba kongomani eza pasi pe mwana asir bozo mona bino moko ndenge makambo yango zo kende bandeko na biso bandeko na yo bandeko na ngai bandeko na biso bazali konyokwama na kingabwa mai etondi pasi pe mawa bandeko bazali konyokwama mai etondi te me mai etondela bandeko bandakala lelo te pe depuis mai etonda wana ti lelo bandeko bazo continuer ko vivre na pasi mai ezali na bango ya kokufa bazali kokufa po mutu mususu kokufa na mai te adindi atioli na mai te me mutu mususu situation wana humidité wana koki yango te neti ai boye mutu na bela eza mawa ndeko na nga apôtre nazongeli yo mbela nini bolancer to beta c'était pas mokonza mboka ya ko na mutu anyo ko matara très momo politicien mo sanga bi to sepela na Congo tozui président pasteur na mutema na yaki pasteur lobano elo mo pona yi bon on va tata ya bana ayeba kapasi ya bana mokonza mboka excellence Fachi Beto oto benga toujours lisu na biso partout aux alaka moko tombolo 5 fois mandat to pesier azala wana kaka mais bino pe bozonyo kwa azala wana est-ce que face à la nini pona bino loko to zolo ba okinga bozo ko tala mazali wana papa tala kingabwa isoko ba votaki yo na pela na ba citation mais to votaki yo to zalaki wana toujours pona mutu musuti me pona yundi kanisa pe bana tala kingabwa ozaka na mutu moko otindaki biso oyaki yo yibi. Merci beaucoup. Merci ndeko. Ndeko tozo asko maloba ya suka to komi na suka ndeko loba na peuple congolais nyonso. Situation na bino ezani ni posengi nini. Loba na bandeko no ba Congo. Merci ma na bandeko nyonso to ya Congo ya liboso na soulever merci na chef de l'état Chilombo. Si yo na bic rouge ngala benga ke mingi bic rouge. Pour nous tuna simde bic rouge azo sala la critique correction nyonso to azo sala. Corriger pe situation kingabwa. Ya tout na sécurité. A corriger situation kingabwa. Et là on est surtout et banda na pasi après to na sengo. D'accord. Sengo na biso na mandat oyo en tout cas to sepela nango mama kasima. Ye mora lobe bozala calme na zola ndela nyonso surtout na ba dollar social tout
tout azolandela Kingabwa bolobi nini Kingabwa to sengie na situation ampela tozo ba bien na situation ampela batu basoko kufa batu ba perdre biloko na bango bosengi nini na situation ya pela to sengie lisungi iloko liki lisungi ezate o nyonso to akomemela biso ba mama na mikolo bana bakosepela na ye bakobetele pe lisupe maboko na feti to fetete. Merci tokomi na suka ya émission na biso ya lelo nani bobetela nga cri moko ezali cri ya koyebisa mokonzi mboka toza na posa na yo cri o bobetaki wana ne bandeli Fachibe Beton Fachibe Beton. Merci beaucoup baimboka kongomani nyonso place ozali yebake bandeko na yo bazali kokufa bana ya Kingabwa nyonso bazali kokufa bazali ko souffrir kaka Kingabwa te ba commune pe ba quartier nyonso eza tout au long ya fleuve Congo ezali ko souffrir parce que mpela ekoteli bango to benga inondation ma ekoti et même si biloko na bango ba perdre biloko pe ebomi bandeko na bango ba perdre bandeko ndeko na biso moko toza na awa a perdre batumi balé na famille na bandeko ba perdre pe ba proche na bango mususu bazaki na bango yango wana ndeko afato kabwana bino boche mosapili kolo o nyonso bolobi eza ya solo bo répondre nga est-ce que o bolobi eza ya solo Solo. émission Sili sunga bandeko na yo sunga Congo merci beaucoup Fachi Beton 73